Passer à la balle. Ça. Wow. Passer au moment. Passer à Kangela Banzela. Passer au moment. Allez, j'ai trompé ma chérie. Bonne année. Tu es très belle ma chérie. Moi de bandi MDG de TV ma foute à Sika. Les alinga ou bino merde donc c'est la grande dame mais quand on est au message européen ça va ça il s'agit de l'actualité hein to lo belanyon so koyeba ne angambo et mbata ba musicien à mokili. Les amis vous savez des fois et na babilo mususu ko paraître du genre humour blague conseil pe za la na kati pour na bato bazala maele ouais peut-être mutu mususu au mona kaka na titre to peut-être mona vidéo yango occupé notre zapo besikara mais non au moins tozo meka ko conscientiser bato quand on est obisa bino na nyonso zo leka na toile na mokili. Et la vidéo qui fait parler tout le monde qui bato bele ba mona vidéo oyo yani on a biso Mike Alambai azo pesa ba câlin pande ko moi si azo yamba ye bato basale là on si ja polémique boyebi congolais la spéculation ça la raté balobi Mike Alambai azu moi si mais moi son aza akokai na penel aleki kitoko oulala oulala en fait c'est ça sert n'a bi que bato bele ba yebi mais bato musu peut-être amso au mona vidéo yango to bi oyebite c'est ça sert na yebite so ezaye wana nde muto abalaki ba mikolo eleki abo mona Mike Alambai ba publiaki o Mike abali secrètement et c'était au fait cette sœur certainement bon so yete ndekone mususu mais bango nyonso ba ndeko naye vidéo balobaki Mike abali mariage tout ça bande kokotsa mwana mwasi mona voile c'était sa petite sœur et oyo pe toyoki ke aza leki na ye parce que ndeko na biso Mike ana baleki ebele ya basi azo pesa leki ne ba câlin azo lakse bolingo grand frère azo ko apprécier leki azo ko baloba nini a pesa ba compliment mais j'ai aimé il faut zala boy et Hermogo, moi tendresse, ça fait du bien, même en famille, et entre maman na bana karaté to papa na bana to et na famille entre ndeko na yo pe bon pourquoi tu es kolobela likambo bandeko ezali mère Dorcas mama pasteur boyebi quand nde toyebisa bino toya kopesa ba conseil toya kopesa ba toli toya kopesa ba sango to bani na actualité topesi sango eza vidéo ezolobisa et puis mais to profiter pe to mona yeke to koyi pe ko conseil bato na nzela nango pourquoi na vidéo ne bande boyo kanga na lobi koyeba ne ngambo effectivement koyeba ne ngambo lelo bato bakoma na posa akoma na notoriété ayebana azala boye mais il faut yeba ke koyebana ezala ngambo soki mutu moko ayebana na ete un individu normal asalaki acte oyo ata so ba filmaki yango na nga ko na réseaux sociaux to na nga beta lisolo ata soki ba cheki na réseaux sociaux na nga ko lobela ngo na nga yebi pour ce qui veut dire quoi excusez-moi ce qui veut dire au moni tango obimi na miso bato au moni tango okomi na renommée au moni tango okomi star tout ce que vous voulez mutu moko ayebani na n'importe quel domaine surtout na domaine oyo eza ya bonzambe yebaka ke misu ya bato nyonso ekomi likolo na yo. Qu'est-ce que cela veut dire? eloko tout okosala ezala ezanga ntina bato baolobela yango même eloko eza extraordinaire te neti acte oyo apose eza naturel eza humaine eza normal
Mais bato kolobelango pourquoi? Parce qu'il s'agit de Mike Kalambai. Yango na yena benda mutu moko matoyi. Surtout yo za mwana nzambe. Yo zo luka koyeba na to yo yebani. Maman, papa, sala très attention. Tambola malamu. Pourquoi? Pour ozala sujet ya scandale te. Ya lisumu te. Ya kokotisa batu li felo te. Bande ko boyebi lelo combien de batu ba pengwi. Boyebi lelo combien de batu ba bungi nzela. Pourquoi? Likolo ya pasteur songolo, likolo ya chrétien songolo, likolo ya chantre songolo. Quelque part to Bible c'est vrai, ezako approuvé yango te, mais néanmoins bato batele maraliboso a bato. Il faut bazala bandakisa. Hébreu 11 pour na chité na rumela na ngate. Hébreu 11 Bible zolo banabiso 11 ou 12 na vérifier yango parce que na Bible pembeni na ngai. Puisque toza environné na aussi grand nombre ya ba témoins. Donc zinga na biso to wana misu ya batu ekotala biso. Je crois à la 12. Eza kotala biso esengeli to baloba nini? To longola eza malamu na tanga ngwe bulimbisa ngai. To se débarrasser, voilà, y'a mon linga les armes passés. To se débarrasser na bamasumu oyo ezako ko kangabiso na bopete, na facilité. Donc bamabe oyo bamasumu oyo koki na n'importe quand ekweisa biso. Donc hébreu ezako exhorter biso. Ezako pekisa biso ezo senga na biso tozala vigilant toyeba ko éviter bamakambo misusu oyo ekoki kolobisa oyo ekoki kobetisa bato mabaku oyo ekoki kosumusisa. Ah oui, pourquoi? Parce que ndenge toza amiso bato kotala biso et il faut tozala ba sujet ya scandale te parce que Bible zoloba mawana muta ozala sujet ya scandale. Pona ndeko na ye. Yaya koyeba neza ngambo. Ce que tu dois retenir na voice o ezake koyebana eza ngambo. Etango oyebani obimi na miso ya bato. Yeba otambola malamu. Pourquoi? Parce que miso ya bato ezotala yo. Et lokola miso ya bato ezotala yo, eloko nyonso kosala bato ba kolobelango. Soki ozala ya malamu, très bien. Mais si vous allez mabe, surtout tant aux a commis benga mwana nzambe, pour na bapaye y a un problème te. Mutakala ya héritier watana bebima et pengu sanane. Mutakala ya mupagano, soki bimi et au sala tuite au déranger corps de Christ te. Mais par contre, mutakala nanga soki bimi bat ba pengwa. Mutakala nanga soki bimi bat ba beba. Kindumba nanga soki bimi libanda bat ba simba mitu, ba lemba nzoto. Bato ba mona nga modèle, bazwaka nga modèle, baza pe prêt ya kotika nzambe parce que bele bapengwa likolo ya bato. Yango mama na nga papa na ngai fais très attention. Paul azo pisa Timothée, tambola malamu devant les hommes ou encore devant les païens afin que mokolo nzamba ko visiter bango bakumisa nzambe na tina na yo. Donc il demande à Timothée d'être un exemplaire. Ah pona nini lobby azala sujet ya scandale te mais ya lokumu ke mwana mobali oyo atambola malamu aza digne ozala mwana nzambe. C'est ça la chrétienté. Lelo to mona trop de scandale ono ya bana nzambe basali na nzambe ba chantre mais bazoyeba te ke bako bomisa bato bako bomisa ba amu oyo so kufela nekulusu. Mama papa koyeba neza ngambo. Tant miso bato nyonso komi likolo na yo, sala très attention parce que tout ce que tu feras, même dans ta chambre na yo, pour te choquer, bat baroyeba et ko bima libanda. So ezaya mabe, soloana et opanzana et osala soni. Nzamba pambolela ngabino, to komi na biso na suki ezaki tolikat na bonzambe avec Mère Dorcas la grande dame. De bonnes choses nous vous aimons, aimez, partagez, commentez, surtout abonnez-vous. Ceux qui ont s'abonné na noté. Quant à moi, abonnez-vous mbala ya sima.
Passez des bons moments. Bonne année encore une fois de plus parce que tout ça, car on est bandé les amboula. Et bon, la bino, et ça met la bino, bonne chose. Je vous aime. Bye. Passez à la balle. Ça. Wow. Passez au bon moment. Passez à Kangila Banzela. Passez au bon moment. Allez, j'ai trompé. Bonne année. Tu es très belle, ma chérie. Passez à la balle. Ça. Wow. Passez au bon moment. Passez à Kangila Banzela. Passez au bon moment. Allez, j'ai trompé. Bonne année. Tu es très belle, ma chérie. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, ikolo evanzelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo ozali Nzambe, ozali Nzambe. Artamon, tu m'as rendu invincible. Aliwana yoto komine la santu. Lise kwana yoto komine balongi. Zambe na ngoya, olatike mo vantina mo. Se métamorphosé osimingo sangwe maladie na biso olingo bebi naza toxiqué grâce à lui. Azalaki Nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa konzamba bakristo basekwa alors po bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda otango akolamuka abimaki lingala moko mais comme Nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya Nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te oyo milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa Nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konikasele mpo na nga na yo Jésus de Nazareth.